Mbote ndeko journaliste. Ngai komuna président Pierre Zomba. Naza président parlement de Beau-Victoire oyo moni bato. Baye ko sangana po bayo ba mboka. Donc ngane mokonzi ya structure au babengi parlement de Beau-Victoire. UDPS eza parti oyo eza ya Congo. Parti oyo bundela Congo na ba Congolais. Pendant 36 ans, il y a lutte. 37e Nzamba Sali grâce, IDP Sazung Benda Mboka. Voilà en fait, IDP Soyozo Tuna, et ça, ce qu'on a pouvoir, il y a un de disait Congo, Timokole Soroya. Toute relation, il y a les hauts et les bas. Bangonde va vers IDP tout ça la coalition. Parce que la population congolaise, n'a pas le yenge, ça bango majorité, autobenga majorité mécanique. Artificielle, c'est la réalité. Parce que les Congolais sont dans les consignes à IDPS. Autres pour voter Félix. Bon, c'est une majorité. Nous sommes comme la société. Donc, FCC cache. Et ça, on a babalé sur moi, c'est qui tué. Donc, les Congolais babalé sur FCC dans le co. Dans ma candidature, on a tous les battus. Mais tu constates qu'il y a un intérêt. Et ça, on peut s'en exoper. Mais puis, moi, tout ça, on a mis à terre. Tout ça, on génie en politique. Il y a un autre préféré, puis on a dans la coalition. La majorité, puis on signature. Il y a une coalition. Jusqu'à peu du contraire, non de pas sanité. Parce que le marché, il y a une coalition. Mais parce que le Bela Mwanza, concernant la coalition, concernant mon Konzamboka, il y a un autre bango. Bon, tant que ça va dans la classe au fêlé. Et fait ça la polémique. Bango va piquer bango va nagiango. Il y a autre chose qui bango. Bango va payer comme ça 2 000 $ bango va nagiango. Comme ça Franck Diongo bango va nagiango. Kozongi sa maison Schengen bango va nagiango. Quand on a banzela, bango ba na pas to moni banzela o Félix Atongi eza différent na bango. Bango ba tiki banzela ezalaki te ki seza ka otoboka. Congo a lambo. Mais Fachi na bolingo Congo na ba Congolais asali o asali à l'espace il y a 8 mois ya pamba. A combien de 9 mois et puis si bango bilobela Mwanza. Donc o ezaki na nkoko et bimi na poisa. Donc bango ne ba o déranger coalition. Biso do bi ah mabeka e uta na bango. Et ça, moi, ça, les gars, libala. Alingi mobana bengana, et puis tout bengana FCCT. Bango moba ganga bisaka basa ni bakende. Ndeto au conseil libala bu opia. Mais pour le moment, on est ensemble. Oh. Il est passé là, bah pouvoir là. Mais pouvoir on a IDP c'est un 36 ans. To kufa to zoka to kangama to koma bolole likola pouvoir donc pouvoir za cacheté et ça peut FCCT pouvoir za IDPS et outil na sacrifice ba congolais na ba combattant donc pouvoir to ça la blaguité et ça pouvoir ya sangisa et ça pouvoir pirement IDPS yango moni o ya monique accompagner Félix na gestion aye alingi mutu a se prononcer pour na balabala akomona makambo na ye. Tout le monde a pouvoir, tout le monde a opposition. Pouvoir, Félix Mzanango. Opposition, bah combattant. Si on dérange Félix, on revient sur la balabala. Il y a un moniteur ici bango, base à la cool, balan de la Félix. Quoi la balabala mabé. Donc, Vital Kamere c'est son droit. Un politicien, si on a l'ingénieur Libaya en 2023, à Tchalibaya, pour la personne en 2028, 2023, Fachi. Candidat à IDPS pour la Mapono au Sama en 2023. Donc, Fachi a 10 ans à y 2028, président Félix n'est président. Soit si 10 ans à y Mouda IDPS, Moussa Roya 10 ans. Moussa 10 ans. Timo Koloye Soroya. Et ça a IDPS pour pouvoir à Kodia, pouvoir à famille. Et que dans les balles à la famille, ça a 4 familles. Famille en IDPS. Donc, désormais, dans le Congo, nous avons un ANC. L'Afrique du Sud, et ça IDPS, rien que l'IDPS. Il y a un moment qui n'a pas de Mikolo. Parlement debout. Parlement debout. Parlement debout. 2023. 2028. 2033. 2050. 2100. Ti Mukoloya Saroya. Rien que l'IDPS.
rien que l'IDPS, rien que l'IDPS. Tozolo bango na ndenga loyenge te na ndenga kiyangi te po toyebi sekele ya pouvoir. Laissa peuple na irne akanisaka kaka bino. Yango moni Félix abandi kosala bolamu na boulu ya logique à papa. Le peuple d'abord. Mais président Bolingi Simuké, tout va partir au temps pour mokolo na keleki na permanence namoni bandeko ya bandeko oyo ya nini jeunesse na bino bazotomboka jusque là ata mokomono te agile wa ministère mais tomoni nanga mosu ndeko kamere aussi bandeko ya wewe ebele batondele kuna baoza misala oye bino jusque daka bolola toujours nalobi kolinga te kovivre selo bavoisin ndenge bavoisin bazovivre soko olandeli bien ekozala mpe mbongo kisi mbongo moyeke mbongo basacrifice biso toya IDPS tokotikala IDPS eza parti ya fashion te IDPS eza parti oyo eza na mitema bacongolais yango tolobi tozodirige mboka na système le peuple d'abord nous c'est le peuple d'abord peuple se retrouver eza esengo ya IDPS bien que toyebi ke vouloir ou pas congolais combattant à se retrouver parce que combattant face à la combattant aza d'abord congolais fachi a bossani ba combattant même pouvoir aux beta masolo caméra au tchabato auti wapi ndeko na ngai mais n'est-ce pas Félix Mutafoulier soki ye azosala oyo azosala mais etaliye biso Félix oyo ya biso akobosanaka bakombata mokolo moko te parce que na IDPS balobi les paniers circulent encore biso bakolo pouvoir tolala nzala te toboyi polémique wana nous c'est le peuple d'abord soki peuple azwi bokombata kozwa te d'ailleurs pour votre information Fachi azo négocier na bainvestir sérieux bako créer emploi donc na Congo on a régime à IDPS au Félix abandi 10 ans timukole so ko ya IDPS kaka na IDPS congolais moko kozala chômeur na mboka oyo aza te nazolo bango bien congolais kozala chômeur na mboka oyo te so chômeur eza régime ya FCC o ba diriger biso na kimutema mabe mais biso mo IDPS bakolo Congo toye tozo diriger Congo sans plaignant biloko ya Congo na ba congolais yango moni ça la Félix eza différent na bango et ça la Félix eza le peuple d'abord eza ça la valeur donc tozo la besoin précéder tozo ka misala Félix akobosa na ba oya yete IDPS akobosa na ba combattant te pour ba bazala na front na lutte eza ba combattant ba doit conserver pouvoir IDPS eza ba combattant pour ba conserver ngo bien il faut IDPS à travers Félix à motiver ba combattant na kopesa bango musala yango pe Félix ako bunda po misala ya Congolais au sala kaka combattant pe au son musala mona ngambo ya FCC bazuwa kupenda mboko kwa muninga na bango bazobanga problème monte mateko na mais soki na ngambo na bino ozobanga problème ko na mona mboka kabila aussi na ngambo olende ko Félix arrivé président Félix arrivé kabila jusque là malgré mabene azobati be toujours ozokoma ni ko na sewana na lobby ezali ka médication yozo mona kulula na respect kulula banga multe mais soit papi ba mono li cheke osani mais tout justement il faut sagesse pour me dire kuluna yango Félix asali li diplomatie asali li mayele asali bo sagesse a su pouvoir na boka ba kuluna o ba dirigeant de main de fer depuis 97 a récupérer pouvoir en douceur conformément à mon baptisé de tienne bosa nga confiance toko benga na kabila en douceur maloba mo inganga lelo o IDPS a su pouvoir en douceur Félix a dirigé Congo en douceur soki bango bakotoza félicité gare à eux mais biso doit respecter ya bainstitution ya mboka respecter baanimateur ya mboka Félix de sa part aza besoin de respecter été mais sans spécialisé nde kotala kaka na yo d'après bandeke bato balingi batuka Félix lelo oyo baza traduit en justice pas na biso baza traduit en justice par les instances spécialisées en justice oyo ozotandela maloba ya politicien moko ya congolais moko vis-à-vis ya chef de l'état
yango Félix alobi akofine te mais l'État asala nini musala na ye mutu na coin na ye a rempli devoir na ye ya kosala musala l'État. Félix akosala oyo ye étant que chef de l'État, président de la République, garant de la nation, commandant suprême, magistrat suprême, garant des bons fonctionnements de toutes les institutions de la République démocratique du Congo et chargé en marketing de la République démocratique du Congo. Mais il faut que tout la procureur pour faire le bien diriger en état de droit. Séparation des pouvoirs. Les 15 millions à l'objet à côté, ce n'est pas son boulot. Boulot des années, il y a amener la paix au Congo, la sécurité au Congo et la stabilité au Congo afin que les investisseurs, les créer des emplois congolais soient moussala. Oh, le reste, chef d'état-major, c'est quoi? Sécuriser le Congo par la voie militaire. Police, sécurité des personnes et leurs biens. Deuxième, côté de la frontière. Fonction publique, c'est la colonne vertébrale de l'État. Accompagner la République pour fonction publique, administration de la malam. Donc, on a minute, annexe l'œil et l'oreille. Donc, Moutuna Congo, Asala Moussala Naye, chef de l'État, Azosala Oyaye, tant que marketeur, Azo vendre produits au Babengi RDC. Yamomoni, partout au Kende. Tout le monde veut venir investir au Congo. Donc c'est que ça va. Il fait son boulot. Pour qu'il y ait des 15 millions, si il y a des dossiers d'inspecteur, tout benga. On a des dossiers 15 millions. Ça, la moussala na ye. Le comité a équipé. Ça, la moussala le 21 octobre. Batambolagi, pour réclamer combien? 15 millions. Il y a un dossier, les membres du comité laïque, ils ont accompagné le chef de l'État dans la lutte contre la corruption. C'est une bonne chose. Parce que marche, c'est la marche, c'est quoi? Faire passer les messages. Au message du comité laïque. Tout capitaine 555. C'est au procureur maintenant. Il y a Kotala. Au Bassango Balobi. Il faut poser les lobby et t'as à payer. Dans le lobby, dans la minute au comité laïque, avant de l'indéyer. Peuple congolais avant de les procureur. Asala Moussane, Toyeba, 15 millions de solongo. Et ça, Nin. Mais t'as les Mokonzamboka, T. Et t'as les magistrature. Les juges sont là pour ça. Le procureur de la République a les dossiers. C'est ça son boulot. Ceux qui peuvent aussi courage journaliste, qui ne peut pas procureur, il n'y a pas procureur. Si le président Balobi qui voit la caméra démissionner, presse présidentielle, la commune va échouer, on va voir les frères franchis, avec qui voit la caméra démissionner, c'est mieux que la mais juste la ville aussi des presses présidentielles. Mais presse présidentielle, autant que combat, mon tout est qu'à presse présidentielle, c'est vague. Au nom du presse présidentielle, non, il y a un signataire. Qui a signé? Mais on a un comité trac. Un comité trac. Il faut son courage. Que Ngaï, M. X, on a dans la présidence de la République chargée de la communication. Ngaï n'a pas commis, caméra sanin, à Longo. Voilà comme spéculation, comme Bilora la Mouka. L'État de droit veut que Moutoua s'engage, à s'assumer. On a aussi l'émission, je m'assume comme président du Parlement à Victoire. Donc, Massawana a se prononcé, a dit au Batama, on va jamais l'amiquer. Otoyebi, 215 millions, et ça m'a beaucoup procureur de la République. Comité laïque qui peut à Otambola, à la pression, pour procurer déjà audience autour de ce dossier. État de Bessoté. Alors, on dit que le peuple est oh, tu sais que le peuple congolais, Baza la Sima Félix, parce que Félix a l'accès à Bolingo, a un dépôt na Bango, Batika qu'on a des leaders au Wana, Baza roi Bajor à Kalaelopa, Bagibong na Bayanga na Bagidum. Bala na Bango, c'est dit que Makambo Fachi. Bala Bolasi, Jamak. Bala ba défenseur à l'OPA, ba parlementaire de Bouya Mikolo. Ba on va défenseur. Bala le quand même tout le côté. Mais papa tous à la série, Moutaboya machine à voter. À 5 ans ba que na big na papier. Ce qu'on est na ba élu. On est à boula noire. Boula noire. Yemoko 11 millions. Yemoko 12 millions. Yemoko 8 millions. Au moins, c'est ça, Diamba.
atika komela diamba ah mais question la faut tout na enseignant oui enseignant so ba yo que me ko sepela te pour na ba parler na bango fibo ba benga Félix Fachi salaire donc Fachi salaire donc enseignant azongi moto pour comment se fait que enseignement double vitesse oya moke ça que $400 enseignant à Boulungu 80 000 francs congolais Fachi non ils ont raté bango so bazo benga ba enseignant il y a République démocratique du Congo quand l'enseignement c'est la République démocratique c'est l'état congolais comme Fachi est l'état solo alors bibino nyonso ozala ya Bulungu ya Idiofa ya Sakeke ya SC de la Gombe oh ya Boboto bino nyonso $245 na bandi wana avec l'état ndenge mongo zoko de la banque mikolo à désordre avec gestion orthodoxe à Félix mongo kota moyebima nena kotala enseignant malema bazaka bango mongo te bato à l'état na Fachi faut vivre fibo Congolais comparé que na Congo mbongo eza yango moni abana enseignant bambila lobby kena kanchache ba maison préfabriquée mwana moko na capo na 12 familles talaka ba dégâts mais na minute mbila mwana moko aozela ndako maison préfabriquée mwana JR Facha kuti mwana ya otanga classe na mabele hôpital les athées qui na classe bana pepepe donc moi na soda otanga na chic na climatisé na chic ba vraiment au senti que non enseignant pe ambila wana en tout cas au senti que santé fante pe bimi pour espoir fait vivre kela ka kokolo mais ezala kite ya ka kokolo mai hôpital eye kena kitona mais papa zala calme alibumo Félix aye nango il y a le bébé d'abord nzembo liboso classe abano fele tala succès puis c'est tondi moi vous êtes à quitter deuxième nzembo maternité au fele troisième nzembo boulot à papa donc ba nzembo c'est belé dans le boum il y a le peuple d'abord nana ba kiti podium te le bonanga suka congolais nyonso azala sima Félix loboko epesaka bakata yango te loba bakolo tozwi bénédiction lipamboli na nzambe atindeli biso Félix Tshilombo Antoine Tshisekedi mwana koya aza nani biloko Félix aosala euti epa nani o Herman Cohen aloba Félix aye kongina na pouvoir te au contraire aye koservi peuple congolais esaleli na ye exactement son père une année eza ebele kabla kosala nini akolimwa ngai te Herman Cohen est-ce maloba ngo eza likuta yango moni bake tonga biso na Lubumbashi o maklase ya bana ofele eza bango te botika diamba bongo klase ya bino ofele na feki mbuta klase ofele na bacompte bongo wapi 1000 ekole bolakaki biso matata pono 1000 ekole mbongo ebima 1000 ekole eke wapi te kuluna za bongo li motema suka basekele ya kuluna ekomonana kaka ozomona wana eza basekele baokokana bango faci te baye na conseil bamati problème na ndenge loyenge o album ezaka be moko le peuple mbongo ya Congo kozala koma ya bango Congo Chine na bango mais Félix alobi le peuple d'abord yende bénéficiaire ya le Congo d'abord donc bana Congo mutako sabino te bino nyonso sima nani Félix o babenga mikolo béton Fachi béton Fachi béton Fachi béton Fachi béton Fachi béton baza la confiance à Félix azolukela bango bainvestir baya kokeye baemploi mpo bacongolais basala tala lelo auti Russie auti konégocie na barise baya kosala batrain donc ici na batrain
et aux en République démocratique du Congo. Mitsubishi pe ezoya ba japonais na Toyota. Boeing pe ezoya ba américain na Bill Gates azwa osama mabilanga. Papa, ben investir solo ba osani bazoya ka ndenge pe alobaka na soli na bango. Ondike balalaki ndako be moko. Bakoya na njili kokita lokola matanga nini ya mbula. Donc Congolais maele kana aéroport njili. Congolais maele na aéroport nini ya njili. Le 10 déjà en novembre. Paris va au Sani. Bon, Congolais aux a chômé. Té. Mon tout monde aux a chômé. N'a pouvoir aider bes. La Congo a ça té. Yango to episi bango. 2023. Rien que IDPS. 2028. Rien que IDPS. 2033. Rien que IDPS. 2050. Rien que IDPS. 2100. Rien que IDPS. Tim Koulé Chagoya. Rien que IDPS. Rien que IDPS. Rien que IDPS. Tinati. Voilà. Donc, tu reçois un abatouté. Tu es payé à Lambo. Fatia du Congo entre Sidi Soudan et Somalie. Mais comme ça, Djogo, tu as remontada. Depuis janvier, Congo est dans un système, il y a remontada. Oh, Alingacha Libaya. En tout cas, ma belle Gozala. Botika Félix, comme Azo Bongsa Mboka, bon déranger était. Parce que bah